c'est que ma bande ndaza ma bande nga yo contribuer ma casse. Ouais, na contribuer. Nga président ko. Ma bande na président na casse. Donc arrivé à monnaie ninga pesa ki groupe. Na maboko na ya ma bande de pesa makambo. Donc l'idéal là on va emmener donc il y a c'est ça. Bon, il y a à l'époque, on voit que ceux qui ont modé dans ça, ils ont ma bande à pause, on a ma bande soit en képa, mais on est à un pas. Voilà, il y a ma bande Pas on a une fille de l'autre partie dans la balle, on a une par rapport au film là, on m'a pas ça, donc ça, pour le coup. Oui, salut, bienvenue chers internautes, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver vraiment en Abanda Kweska Bozali. Je sais que vous êtes partout à travers le monde de nous suivre Bolanga chaîne Mingi Émergence One TV. Et Émergence One TV, tu auras toujours un CPL Sabino. Comme j'ai toujours dit que Émergence One TV, tu auras toujours un service à Baboué Nabi, c'est surtout un service à peuple congolais. Et ça, monsieur Bolanga Mingi art dans les sangs. Art dans les sangs, tu as vraiment, il y a un domaine presque belé où bazali na métier, puis bazali na art katina bango. Et cet après-midi, j'ai bien voulu à ce que tu partages plateau à l'élo na un jeune talent, un jeune artiste oyo, oui bah qui est na ba groupe oyo ici ka utaki mais l'élo, place pas za peso banati ango l'élo tongaki. Mais un peu Kosolanaï, après sa histoire précision concernant son avenir et surtout concernant le domaine il y a comédie. Ndekolangai, bonjour. Oh, bonjour, Ndiboboni. Oui, qui m'est allé makasi, na sepelo au monde ayo lelo. N'a pas na sepelo vraiment kuyambanga na émission na bingo. En tout cas, vraiment, ça m'a bien plaisir à toi. Mais aux hommes on a été au bungi na circulation, qu'est-ce qui ne va pas? Balobara sila sanza biza absence sanza biti. Silence sans zambé, absence sans zambé. Vous avez monté ma CC. Donc, Azali, justement, Naza. Vous avez préparé, où y a une vie, c'est ça. Vous avez préparé, ça va, merci vraiment. Parce que nous rester branché, vous allez satisfait parce que le long des la vérité des obimam. Et Ndeko, avant tout, vous avez vraiment la musique, vraiment essayez un peu de nous faire un résumé à parcours, parce que vous avez jeune talent, aux jeunes ou aïban na monde théâtre mais tout mingi va s'appeler la difficulté à koyeba monnaie azalina ni monnaie abandaki wapi monnaie akomi actuellement même quand un peu comme ça la résumé ti to akoma lelo parcours na yo ezandenge ni ouais parcours nanga donc na sambela ka tufunza kumba inshallah donc parcours nanga les capitaux donc na ndenge mo ya bien kaka théâtre na bandi donc so abina banda na début et nous mabso bali daga histoire moula ya on a bien fait ça résumé non OK c'est bon bauti na salaki et pas ya président moko azaki Papi Kader justement place za ba mbuta to on ngwe pas Papi Kader on a tambola ki vraiment ayokota na groupe ya président na biso mais esprit tata zali ya Freddy Balosombo. Vous travaillez pas en bas le son, la maman. Ouais, on a couple la maman. Donc, on a eu un couple la maman. Donc, on a travaillé, on a tambour l'équipe. Et après, on a eu dans le groupe, il y a président Moko, Blaise Mabanza. Blaise Mabanza. Ouais, on a tangi Kobo. Donc, il y a dans le groupe, à l'époque, là, le groupe est Koufaki. Tout le monde travaille ensemble. L'idée, qui poste après ça qui dans le bas mais tu es sur là tu es la vérité tu poste habité la mission dans sous présidente donc azu poste après ça moi si oh moi si actrice ya kata groupe akoma ko diriger monde groupe quoi
ba leader la isopo wala zaki pena mbolo na ki loko te ba siraona donc tala kaka akute ba chef bazalaki ba kifungula ba zamundele ba tebele pena batebele unga kuta ba chef class wana ba ucha fila la secti chocolat Jocelyne Kitadi yiwana di ba chai akuma ki président sakata groupe batwa sidika ka ba sipila kati biso yo kumba biso tokena biso tondimi tokena biso deuxième séance to be bata ko ba ya suki groupe kufi leader yo kina Brazzaville ngatika na nga to pandel na biso. Donc tout ça vous avez d'accord t'es capable de checker moi la moitié après. Donc tout ça t'es tout cas il aura 3 personnes. On va tout à Kenya il y aura 3 personnes. Il y a mon président, na fiona comme président de groupe. Nanga imoni. Tout cas 3 personnes. Na 3 personnes tout le monde to na force cité président aux décisions moi donc il faut voyager na kindi. De aéro kindi Brazzaville. Aki na Brazzaville na tikali fiona comme ko teka na Pablo na ida mamna yi. Abo sa vie privée na yi. Donc ngai peni na tikala ki wana makasi force tenga na ko fanda bo ite tala la misana fona travail ina yoko tepa ya Butamase bi papi koko bota trop place à la ligne président na yoko tapé pas na pousser donc na sala ka filmer moko Butamase bi ouais. Oui, merci vraiment. Tous on a pena bien na groupe ya mabanza sika pelo makampena evandeli pena mamingana. Adhésion na yo na groupe ya mabanza. Yo rencontre yo na mabanza salima na ndenge nini. Yango na so ngaka tangu groupe kufaki yaki na kidenga ko tepa Butamase be na yo kolongwa na yo ko sala groupe na ngamoko température de monnaie. Température de monnaie. Groupe na ngamoko température de monnaie. Wana so répéter justement na université kaka. Université ba côté wana kaka. On répéter wana. Na yokuta na ndeko moko aye ko lukapeka place yeko tumbe kinga na répéter kana kupango donc boyika basangone kenda ka monnaie butaka monnaie ayibani monnaie asali boy ni na yokuta na relation lisusu na président wa kiyo na yebika na Brazza na yokita sile terrain de ayebenga to sololati to sololi ndeza boy monnaie uzapina piti uzapina suda wapina suda sipi na wapina makasi na yo. Mais on a décidé na vie on a épisode lelo nous pas que ça ta kusanga nous que ça ta kusanga so ça ta kusinga te monnaie ngaso na sukara impact te pa il faut ala mukali buso mais nzambe asali kaka ayoko za groupe na nga température apesi yango yemoko mabanza ngoli kombo ya température na tiango température de monnaie. Donc groupe ezaki ya monnaie monnaie siko le au travail na mabanza moni ke non te charge ngana ko ngotika ya pour la bongote eza pour eza aide na sala ki père nanga père na sala ki aide. Mais c'est parce que pas na makambo azaki na vague ya na makambo te azaki ni makambo azaki na lumière ya groupe ezaki mabanza yo zo profiter na sima ya lumière wana ezaki bongo to bongote eza groupe ya monnaie température de monnaie to sula ta to bi température de monnaie ezaka tike lokola monnaie da fandi bo aki Neti, son excellence Charles Mbutamutu, Babuta tout place azali, ndosa la lumière ya bana ngaba donc talaka asali chaîne porno TV na kati ngaba. Donc ndenge mo pina moi na tukana bango Herman Mbutamutu. Donc moi na mukiso kuka ne ka budoke. Uso makamba moko. Do ya biso teke monnaie beta tout. Herman, ça biso kuka ne ka ba moko. Ndenge honorable asali chaîne na ebongo habité, apsango apesango kingandi. Ma changer combo est-ce que ça sou ya mutu wana mone soki tozolanda explication na yo bien ozoba bien que groupe ezalaki ya yo soki groupe ezalaki ya yo tie koma ya mabanza donc c'est que yo moko tayi ke no te nga charge nga na koka komema ngo te mais tellement mabanza azala moi capacité na pesa ye charge oyo nga nazala na sima na ye donc teka ki bokondi na yo pa mabanza oyo mabanza yo lazwi commande ya groupe oyo après komi kolela ki babotoli yo groupe babite ke na teka ki bomoto te po apesa ngambo te kibokondi apesa ngambo te parce que yo ko falo to solo yango ne ma te za pona bongo te eza ke mon père na linga ke mingi pa linga ngai fort petit na to akita coupe so mibale to travailler ku ba série wana justement 3 personnes na kata fikia mo na bilo repel to sala wana na niveau ya tout à bien loin. Oui, certainement vous êtes loin donc biso misato tout à bien loin. Yango moni ke tina zo pena bolingo wana te père yaka aussi mba plan kumba biso. Mais apesanga ta 100 francs te parce que yebisanga ke yapesanga ko apesanga ko belo te. Est-ce que nga monnaie tina ko be apesanga même ata $50 pa ba pesanga be bonnet zo te apanga de. Monnaie
toki ni mali mali. Ouais. Yo na mabanza eleo ni seki yo na mabanza bokabwana. Bon, ngai na l'idée à place eleo to sai to kabwana. Olinga mbongo mingi. Te, ngaza ko bino zalaka bongo lingo li ndenge mona ba l'idée. Te, ko lende mona ba l'idée ouais comme soir ma mususu. Ngaza président ya groupe. Nazaki président ya groupe mabanza wana, nga président na kati. Donc arrivé ya monnaie ninga pesa ki groupe. Na maboko na ya mabanza de pesa makambo. Donc l'idée à l'ilok on va ngomba donc ya kuna makambo, c'est ça. Donc na epina ngani na lumière na pesi ni makambo. Donc c'est que mabanza ndaza mabanza ninga yo contribuer makasi. Wana contribuer na conseil pas à pair na contribuer na démarche na contribuer mamuna ku etali mais na contribuer ka. Mais lelo mabanza carrière mabanza lelo yebani mabanza yebani na tamboli partout na mokili oyo ceux qui yo au contribuer qui en retour nini oyo gagnant na musala malam oyo sayela mabanza. Bon ya ba balobaka mutu akomanza bete na bandi na début na zongi à l'époque alobaka que ceux qui lilunga monnaie naza na départ lilunga mabanza par exemple mabanza na départ monnaie ya kusala na un pas. Wana ye mabanza mo tababla. Ouais lubama bongo. Témoin azalaka tout bozaka bino na ye. Témoin? Mais témoin so ligo témoin frère azalaka témoin frère azalaka nzamba lola. Eso mungu wa témoin okora po témoin wa babinga ya batute aboyi na efimbu. Si vous sanga témoin itina. Parce que bino mamna bino za bolobi loko besenga moi témoin mbo azoloba za solo parce que l'air to bolobaka makambo bo confirmer makambo yeba ko ya pas contredire ngo te peta mamuta lo banaza lokuta peta nguta sale loko te na mouvement tina longo lebe po la mona yeke ako kasute ko ba pongo te papa ko ba tige monnaie asa loko te pour monnaie c'était babenga ngoni monnaie asa un monsieur moko qui bon travailleur tant on appelle si makambo monnaie a géré groupe ake na fruit seed abeti ba 5 mois ngala za na groupe na Algérie so tuni ba ne pele baza na kata groupe ba na oyo ngala utaka na bangu na kata groupe na ngana to se o kutaka biso na bangu li ba chef na kata groupe li baza ba Algérie ka groupe wana donc aza kutu te ngala Algérie imaginez à l'époque moi na yo kaka selo ba rimer atika kutu groupe na ye groupe mapanza tikela ngo mutu ndeko na ye moko apete ki sambeti abotole groupe a changer coupe we groupe ya etilelo. Mais ngai mutu mususu na sali oyo le mieke akei akia friti la tamboli pelo amboge bele mais askalo me mangata te ote monnaie to katata Brazzaville la pamba te mais ba contre bana ko ya le ba contre za ko bana o ya ba o non mais ba acteur na munde parce que yo so za ki moko ba soldat o ba za ko sam malam na groupe mais comment le ba contre zoya ba Afrique du Sud ba contre zoya ba Tanzanie ba contre zoya ko keni ba Lubumbashi yo zo se retrouver na liste ta non mais ba nani a mema mutu te ba contrat ya okina fruit seed ya okina okide ya contrat ya fruit seed contrat ya okide bamboka oya kindaka yemoko akinda yeka na la secti chocolat oto yebi so ba mona bilili ba yebi ba mona zela so contre ye ba acteur ou ba travaillaka ou ba osa musa malamu ba équipe no me maka ezeka secti chocolat ka yemoko papa ando sa voyage ya yemoko na la secti ba mibale wakesa well men show ba mibale ba no sa mabunda bangu c'est tout. OK o biso zaika ka ando gérer groupe mais voyage mo Angola pe ya ka photo ko Angola ba passeport izanga ka donc imaginez que nga président ka ta groupe président na makambo za vitesse succès ti lelo mais nazanga même passeport c'est langa ta passeport pa baté siko na voyage ndenge ni kiko ipsanga tubati a voyage ndenge président ya groupe sans passeport passeport azana ngote nazala na ngote bapesanga passeport te asombelanga passeport te par rapport à nyonso tout wana ga piyange lote pendant tout ce temps vous mona ki vous sala musala mobe muto za la reconnaissante alors pourquoi ko umela kana groupe ngo si vous umela c'est que vous se retrouver quelque part parce que c'est comme muto a se retrouver te atikaka akendaka na me yo batano soto no zaiko nyoko manyo ndengwana pona simo yo le kana be mission comme le bakeno wa nyoko lakio donc na nyoko comité ke pour la mission na benga ngo tout cela za formation pour les lois za bubali na za pe boye na tele ma pe boye donc
na bopiki ki banzo to bangai donc là ça la pina fort donc c'est ça la formation. Donc c'est qu'à contribuer peu makasi na connaissance ya musala malgré les difficultés on a au travers ça qui n'a président Mabanza mais il participe quelque chose dans carrière na. Ouais, il participe quelque chose dans carrière na. Donc quelque part pas za malamu. Ouais, asa malamu quelque part asa malamu quelque part après kembisenga. Mais comment que nga no kemba na taba makulo na uta parler la ngati. Donc il écoute mon chaîne ba juste ba nini tout ça. Wo sexy chocolat ou bana keni ba voyager na ça musala ngote. Ah. Voilà fortuna. Nga la biso ta ke nga moni na sali boye. Na kembi fort. Donc le haut sans comme liberté pour na pas na nga. Donc c'est ça. Ndemo président Michel Mutengeshai. Talaka ibi singa bi monnaie en tout cas ça va. Oui, merci Monet. Et il y a un téléspectateur parce que tu as annoncé déjà que non, l'autre Yamba Monet, il pas y beta pena ma solo, il y a carrière en parce que ça fait un moment où on a soutenu la TV, tu as battu à Tiki Théâtre, on a commencé à musique parce que bien micro comme musique. Pas que ben nazo bimisa les 18 ans, do acheli fali libaya, acheli héritier libaya. Donc oyinda na bité bino ba comédien so. Donc de comment ngaka yeba kaka que groupe wana tel mezaka groupe na yo. Alors comment groupe ya yo moko olongwa na groupe na yo etika la pa mutu mususu okena na groupe na yo to groupe ana etika la kaka ya ye moko Mabanza. Oh, té. Eza na répondre de kwana. Comment on est Véronica Lodge na niveau Belgique. Véronica Lodge. Véronica Lodge na niveau de Belgique. La Belgique. Ah, c'est bon, on a répondu yo. Déjà boye. Coupe wana ngai na longwaka pour na lidité donc na monaka donc vraiment ko négliger nga. Moné ko négliger moné. Il était le président. Voilà ça le lieu ko donc ba bien tout va bien faire le bamaka na tika lokutane lo bongote. Bien la stade habité. Au moins que tu n'as pas de mikumba batu, na imara, na salini, na bikembela. C'est ça. Et mon na lungwa na lungwe. Donc zamba mo na ngali ko na tiko zata moto na ta kopo to ta bonne té. Na sali force na ngona sala force na température 40 ya 40 ya kala. De na zongi si coupe na suka ka combo na nga poza monnaie ya nga. Monnaie pour moi. De na swakinde, na suka combo na nga moko, na zuma papa na nga, so na ina papa jour ngo, na zuni papa na tena sama peka na nga. C'est là qui doit ta bimi na porte. Après, on a commis à dire que la salle c'est ça. Oui. Deuxième question, c'est ingénieur Didier Akweti sur des moutons à liberté. A posé question, babi yo ozolo bake nani président na yo Mabanza za mutema mala muté. Mais ateka ki chaîne. Na chaîne wana ateka ki akaboyela bino bambongo bino nyonso tout bozo bambongo. Est-ce que muta mutema mabe azala bon? Mama. Ozo mama ndenge nini babi ba groupe. Babi groupe très bien, babi Mabanza très bien. Oula. Mais so boy vraiment. Félicitations vraiment président teki groupe okabula mbongo na ba artiste nyonso surtout. Félicitations. À moins que yo pouvez battre le contraire. Yawa lo warake. Tout ça la maram o temo za ra yemo nzambi. Nous avons appris à attendre le banane, donc là c'est bon. Pour nga la ebi ngone. Si batte ka chaîne wana nga za suna couper. Si batte quand même bon il anda yo. Eh landa ngate, to yo kaka. C'est ça la rimia po. Chaîne wana za mutali po so askembi na kata chaîne wana anyo commencer moi monnaie. Tout ça la première chaîne tout ça là ngo papa et tondi pena yena prasa bina la sexy nga zaka nga mona kini awa donc na kemba ko tendaka kita mata matete ko kota donc chaîne za ki monétiser te baba sala kango mabe bitu bandeli sous chaîne sous ça la bless Mabanza TV au officiel chaîne yango pe sous nenge moko na kembi na ngo fort to sa ba blom na kata fiki wana 2 personnes. Un mot, 3 personnes, s'il vous plaît. Un mot, là, il y a mon leader pour ça, Moupanti. On a un simbi caméra. Caméra, coup de c'est on a un téléphone. Tout ça, on a un téléphone. 3 personnes. C'est ok, un mouvement. Tout ça, on a un téléphone. 3 personnes, on a une de sexy, Mabanza. Tu as vu ce balai, tu as vu ce balai. Yo, longue, pour nous, Moupanti, simbi téléphone au filmé. Si vous parlez longue, on a un comme tout, on a tout ça, là, on a Kemba fort. Tu as le chèque, le côté, le côté, mais la mérité le côté reconnaissance c'est ça qui bâtit dans bino boloni bokei baloni te ba ko mobuka marampele le to mamenza mapamboli Mabanza le bino bozate te boko apambola da Mabanza kala Mabanza za bapambola de kala apambola ke déjà nga za déjà wana mais bapamboli mais nga no sike tout fete yipsanga ke nga un président na ndako malunga te na ndako malunga te mona fanda chebiso
Donc c'est que le loso FC peut-être que nous osons en groupe ma bande osons até. Ah na osons ngati na yo dubai. Pona équipe basukuna. Ngana na groupe na ngai bisanga soit de bon. Moné alongo na groupe alongo na température. Azu température atie mpanza ke na groupe ma bande. Siko yebisanga température wala onga na sali ya sika wana. O si wando do na sali ya sika na oshirango. Donc atika température na question na groupe ma bande. Te aza père tout ça. Ma relation c'est déjà la famille. Donc c'est vraiment moi retour pour que tu aies moi pour na bora vie ah té leader pièce au pena fona za tableau faut pena na zala et ça la moi bien ba mona sou bino ndengwana. Ouais, ça bien ngamo pe na radio wana que un jour voilà père le chapeau mais avec beaucoup de déceptions za nango ozolela lela. Nana déception la bandi bien déception ezaki eza musala oya sala nga ba muna yemoko kolela donc so ani olela bana lobo na beka bana loti lobby ibisanga mutuni ya kusala solution nzambe kama mtapesa solution mabena malabu zabele bitayebi comprends c'est ça donc ngala ko loba mtu ati akosaki yemo pe place afandi na la sexy place baza na groupe baza ba yebi gate soutine monnaie ba yebi bien. Donc comprenez vraiment que Moné a contribué vraiment à casser na groupe wana. Il y a de Konabiso Mabanza et j'ose croire aussi que Mabanza vraiment zaka reconnaissant bien que moi séparation zaka et sengoté zaka la bienvenue à Iska Batu Bazali mais en autre sengika que force na yo pe mundeko que ça la groupe na yo mais tu me un peu que mon pousser groupe na haute température ils ont évolué ndenge nini ils ont préparé nini na groupe na haute température pour ba fête yango pe ils ont banda kalate bon la température tout ça justement dans un tournage. On a tournage donc on a préparé l'eau pour mon boui donc il y a bien pour oui c'est ça bana kin quand on ça pas ma bande ça ouais bana kin ba c'est là donc on a zali donc on a préparé on a répété justement kaka chaque lundi mercredi na espace mo ba pesanga na justement dans l'université kaka so comme l'université na Ligue des Champions ouais profiter pour passer adresse non passer ba coordonner pour que ba mais un peu ko chaque lundi mercredi pour assister Ligue des Champions. Ça on répéter on lundi mercredi. À part ça Nasa ba kambepile dans tout ça là. On va préparer. Net ni nous préparer parce que émission il y a prochainement on va appeler tout ça peu évaluation il y a année na on est passé et ni nous projeté pour na 2021 parce que cause la président na ya groupe ils a facile tout bango. Ouais. Mambozo ba pour ma banza na pour ma banza maintenant diriger parce que yo peut le comment diriger bateau. Soit $10 kabula on a 20 personnes so yo linga. Ouais, on a kabula ko pour aller. To o moni lelo. Tu vas théâtre bali mbongo makasi. C'est là pardon. O moni lelo nde tout ça boyer. Naza monnaie oyo, naza monnaie une formation mais na lingara na partager 100 francs na bana nga ba chef nanga pas kwa ngolo bazali ba batatu bazana banani bazana donc ba chef tel bazana ba kesi bazana déjà donc so moi 100 francs koti ba bien na benga na benga pla boya tout ce monde ndam neti dernièrement awa nani boss nanga Didier Chako liso wa mama ministre abenga nga monnaie uzande nga BTPR na soya na kenanga moko apesi nga mbongo na kabule libana tu comprends bazalati ma si même sous Fabiano Kandolo Fabiano Kandolo ok je mon prêtre sur la bien aya l'émission aya na répétition akabula sombela ba tout bazalaki wana akabula bango atiki enveloppe na benga ba boya bayambi ba solo na bakabuli ana président mo sala ngote azate menga ko mo sala na lingisi ko théâtre congolais na biso cinéma congolais na biso eza tout surtout à se retrouver. Ce qu'on dit moi 100 francs, capolé là-bas mon monsieur. Neti awa kamite Fabiano Kandolo na boss Michel Ntingisha. On est pas partenaire là yo. Bango na do bisinga habité monnaie, ça kimia. Dekre simbombo pe. Na ndakata miki likuna. Donc na Christian Mafuta, habité monnaie. Na ba feti ato oti na obenga blo boya ba oti nganga ba koli pona kabolela bana to fona kabola mutunyo surtout loso soso mbongo enveloppe pa kina nguto mutunyo surtout ça va c'est groupe pénés organisé ouais groupe organisé oui je t'encourage vraiment organisé donc c'est ça et bandeko bozolanda Moné c'est un jeune talentueux, c'est un jeune congolais qui a un peu vous le savez bien que
cause à la responsable et un groupe théâtral actuellement dans la République démocratique du Congo n'est pas une main sans faire. Oui, artiste, juste une question de curiosité parce que tu sais que les relations nini oyo bozaki na oyo na président na oyo mabanza bodo boy ba nepena ba secret boy ba nepena nini mambo tambolaka. Ouais, aza pena père oyo nga zaki na ye donc nga kembi na ye donc nga na yebi souffrance ya vena bandi nga na pena ndeto kembi donc to fandi pena place biso bi balé to lali pena boye to zi pena te lokote to tamboli donc c'est moi. Oui, mais ba relation oyo vena bazaki na on a vu de loin. Bazaki na ba relation bazaki vraiment très proche, bazaki vraiment rapproché, bazaki vraiment batumo boy de ba pure master to le ba ko na bakina de lier mabanza il y vu de loin. Mais ces derniers temps c'est comme si et là au moins sympathie entre bateau na mibale juste exactement ça nini. Bon, baloba ke omoni un bon papa faut ola ki sa bana na on dirait bien ya otambola na vie et ça la bien na vie. Omoni ngai na za awa so de la salle émission boy. Les leçons tout ninga modé n'a pas respecter tous les papas par rapport à la réponse au père dans la pesanga à l'accent à l'éducation ma banza mais good manière pas ça zali donc na ça trois ko finira papa ba tuté mais bana ya vidéo là baza ba ventier ya l'accent ba na ni na bien té ba tu ko poisonner ma président ma banza ba poisonner avec un poisonner bazaki empoisonné et là que bana ye ba komoleka des missions ko finga ka dans les scope eza bana bana ya vie de loin de bazoleka ko chrétien mais bana ba ngona vie de loin ba tindaka bana na ye ba moi ko finga ma banza azokosa poisonner lokuta ah yeso mona mutu akosa liwana ye là wana zaki te na zaki na yoka mabango nzamba mona na zima mona yoka mabango na shita na boma na yoka ba eko yango epesanga udukanda danga kula sa te mission na répondre bango mais na boya répondre bango na yebisi nde ye moko ya papa na bango video le fo aza papa mabanza za masa na bozaka na ye bolimbisanga pona ba terme wana mabanza masa na bozaka na ye bokola na ye ensemble justement mabanza mwana nga ba yo mwana makala bosa ba décoration boye yo na mabanza donc ka boyemba moko permettre bana ba finga basa na yoka pona mambo amike donc voilà na c'est pas bon. C'est pas bon. Père, pesa bana tout dit bien nandaku. Bazala bien éducation utara nandaku après eye les biso rati nandaku yo son biso rati na biso yo zo lisanga. C'est lisanga papa bango zayo président vidéo le place zali. Ke ya bana bien tasko conflit de côté. Ils a bien été donc ba on se kabino ba bibino. O ba bibino mbale ba on se kabino. Oui, merci vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Et comme dernier message, Nayo, et puis au PC, coordonné, il y a un mouvement, et c'est quand il y a un numéro, il y a téléphone, et surtout, au métier, on peut s'appeler, moi, briefing, il y a un mouvement, quoi. Donc, on a quelques dédicaces, parce que comme déjà, on a fait une émission, on s'adressait à bateau tout, il y a bonne volonté, pour apporter soutien à groupe température. Ouais. Donc il y a bien ma BTT, il y a bien pour bizarre que mon nez moi on a bien à sala musala donc à sala musala et pas ya batu si quoi nga sala sko à sala sko musala na oya yeboko donc oya ngamo ko babiki na makasi na ngamo na kokate musapi moko ko facilité quoi donc au toi dans bon terme ya kusunga nga soutenir na conseil finance relations donc ça va bien numéro na nga yango ezali plus 243 84 034 16 40. Donc plus 243 84 034 16 40. Nous avons un WhatsApp pour vous en surtout. Chers Isali, tu répéter, on répéter na bana mai. Donc bientôt tu vas voir na bango pour ba fête ou ba kili. Ba salama donc pour tout en les janvier. Donc au tout azana pour ça à soutenir nga. Il faut na parler le ça la tête. Et ça l'homme pour ça ma poche bani ya ko soutenir nga ba pesa ra para mutu azana na idée. C'est ça. Ils ont raté tout dans bomba na ba place mo boto be ça ba place mo boté. Ya ko sumanga azapi na ko na soutien puis des à la makasi vraiment. Donc c'est ça. Oui, merci. Ça n'est fini pour cet après-midi. Moi, je vais caractère. C'est bon. Donc, c'est là pas. 5 personnes, hein? 5 personnes très rapidement. Parce que la personne qui a Christian Mafuta basket de Lix, la personne qui a boss Michel Mukengeshai, la personne qui a Herman Mutamutu, mon nom tu la bango donc mon nom tu ça la rambo bien. Na yemoko Didier Chakou patron mon ali son maman ministre. Na yemoko Fabiano Kandolo na personne mbota trop. Maman Belvine na poto donc maman Mirai na kata poto donc tala ga place 60 ba pambola yo.
Yemoko la reine mère, Arlette Issoua, maman qui a fait Kambachi. Donc, un beau trop place aux alliés, na boss n'a moko a fait magito na 4 Afrique du Sud. Donc, yonde makambo, Chris Ndoudi, mobile, masaranga, donc, prêtre du sous. Donc, na Yemoko, maître qui, donc, on a l'élu fort, maître qui, de Charles Mboutamoutou, honorable ministre. Oui, j'adresse mes salutations à Carlos José et puis à Sandra Mbabou parce que bango ne penani na bandara na bango parce que andi ba base na ngai. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Modalinga mingi na kombo ya autorité morale Hervé Lufana du niveau États-Unis parce que bango ndi baza base aux États-Unis, baza base ya émergence One TV na niveau États-Unis. Namoni ingénieur Didier Akweti, saut de mouton liberté surtout Carla Itonga na niveau ya Angleterre. Donc on a vraiment pena pire moutonangai ya osamba. Big manager comment voir mais surtout na yo oazo kwa assurer côté technique ingénieur junior Kapaya ndeko ya Kapaya obena boyebi wana pena. Donc un grand merci na ba abonné to Emergence One TV na pesi mboti na ba master ngai tout maître Fabrice Loboko ceinture noire yo pena na ba maître Fabrice Loboko ceinture noire okonza shita sima donc shita sima éternellement rozalaka kaka. Donc, un grand merci Lisusu na Veronica Lodges na Pesimbote Mingi na Dolimbenga déjà na que bientôt déjà toujours na passer na vraiment ba moment moko agréable dans la République démocratique du Congo. Merci vraiment et bonne année et joyeux Noël à tout le monde.